abonnez-vous sur notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Ça a toujours été un plaisir, fidèles téléspectateurs, de vous retrouver sur votre chaîne. Je suis Lokamba TV et surtout pour assister à cette émission Second Souffle. Comme je dis souvent que Second Souffle n'est pas simplement une émission, mais une mission que Dieu a convié à son serviteur, l'évangile de Lokamba Kound, pour nous prêcher la vérité. Parce qu'aujourd'hui, peuple de Dieu, Eza, Kota Moussama Mingi na Libungi, mais Second Souffle et Yakapona Kozongi, ça monte une traçabilité, Kozonga Nanzela, parce que ça, c'est vraiment importantissime. Yakoluka, Kokende na Bokonzalo, la Kakugani Mokili Omobimba, parce que Kopé Sabiso est le côté. Après avoir passé le mois d'août, aujourd'hui nous sommes bel et bien au mois de septembre. Yamwana Omomesano, chaque début à mois, tous en 4 ans, il y a Kosolana Moussali Nzambe, Koyeba directive, Nini Nzambe Azope Saye, raison pour laquelle il faut décider là, parce qu'il est vivant. Le rôle à Nzambe Naye Soumasi, Nengazanabo Moye, Pazanabo Moye. Tu peux essayer Mbote, c'est juste le cas Mbote Nayo. Mbote, journaliste. Merci pour nous répondre encore une fois de plus l'invitation à Bisso. Mais le tournato sur la peine dès l'entame. Tout est Kobimana déconfinement depuis le 16 août dernier. Église et Zongaki. Mais premièrement, plein d'années au Batubayaki, il y a dimanche à le 16 juin. Et Zalaki, soit Ferozan a ressemblé pendant 5 mois, tout au Salaki appelle Nabatoua Bandakoya, tout Babado qui est dans un champ, Kokeneko, ça l'a suivi ou comment Zaki n'est une organisation comme on appelle. Bon, là il y a ils ont Zambé voilà, parce que la Bible dit chaque jour, le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés dans son même dans mon acte des apôtres, que chaque jour le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés dans son église. C'est-à-dire, ça c'est parce qu'il y a encore plusieurs personnes qui ont travaillé durement, mais bateau, bazoyate. Bah, on peut faire une invitation, mais il n'y a pas de gens. Voilà ce que moi je peux dire, c'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes là, les gens étaient confinés, mais du moins, tant que fongoli confinement, bateau baye, ndenge sengeli, sengeli qui baya, et distance au ça qui respecter la mesure, ce qui est distanciation, et puis tout. Les gens n'ont pas pu respecter parce que voilà, parce qu'il n'y a pas de corona ici. Je dis et je répète encore, c'est 2%. 2% ont déjà été sautés. Il y a un cas dans le but parce qu'on avait confiné à cause de corona. Corona, ils ont dit na poto, s'il vous plaît, ils ont dit qu'on n'est pas nabino. Ah, pas nabiso, en Afrique du Sud. Maroc. Voilà, bon, mais Afrique du Sud ne battre record. Mais chez nous, en RDC et plusieurs autres pays africains, il n'en a pas. Voilà. Alors, il y a un moni, vraiment Zambasali. Bon, Banda, l'église est bandit. Til est là. Bakami batu combien na corona dans l'église. Ce qui est là, on allait quand même arrêter plusieurs personnes ou alors transférer plusieurs personnes de corona. Mais il n'y a rien. Voilà. Ah, voilà. Alors, bateau, nous avons mené Moutou à Tinaki, Bango, Perzotinda. Voilà. Pas seulement le dimanche du 16 août. Mais il a dit presque 3 dimanches. Maintenant, tu as 5 maintenant, au moins, net dimanche passé. Bateau, Ndaki, et chef à protocole, qui est 5 ans, Moutou à terrasse, en face de l'église. À 5 ans, Andimi, Batou Moussoukouna côté à terrasse. Donc, on a besoin de tentes. Et là comme soko sunga yo mto landanga les églises na yo les églises en Zambie sombela biso tante oya ba tante pona ba chapelle pona batupé bazalaka na se tante nzambo futa na ba chaise encore parce qu'il faut monter encore des chaises toujours qu'il n'est pas na période pluvieuse et donc les obanda ça serait vraiment beaucoup plus important pour mais pour niti okega na pratique de culte. Voilà national déjà normalement ce qui et à lire et continuer donc ça la deux cultes c'est-à-dire 6h30 9h30 premier culte et 10h à 12h30 deuxième. Voilà. Donc comme ça serait mieux pour respecter aussi les mesures de distanciation sociale. Puisque les gens ne sont pas malades. Oui, les gens ne sont pas malades, mais il n'y a pas la maladie chez nous. Il y a restrictive, parce que tout le monde a dit thermoflash n'apporte
mokambi Christian ya simba ya voko tata. Ah oui, azo salango. Température. Mais température badigno c'est ça normal. Parce qu'on a le bible ba supermarché. C'est depuis que ba pesa ki ordre. Ya on a zoloba. Ba to bazo nangati. Na ba supermarché nyonso, na ba entreprise nyonso. Thermoflash et Zali. Bon, les gens viennent pour acheter tous les jours, du lundi au dimanche. Est-ce que si vous avez une information que vous avez dans le supermarché, vous avez température 40, vous transférer dans la ligne? On est pratiquement impossible pour bon qu'il y ait. Kasi na policier azana ba agent de l'état bazana mais il n'y en a pas. Voilà. OK. Il n'y en a pas. Rehoboth, c'était notre sujet il y a un mois passé. Et résultat, nous avons bon, résultat est vraiment positif. Nzambe a pamboli bananae, abikisi bananae, akangoli bananae, oya kanaki kosala asali et il continue à le faire jusqu'à présent. Amen. Il y a plusieurs personnes qui m'appellent de part et d'autre, bazo témoigner et na lobanine. Je suis qu'un simple instrument, un fils de Jésus. Voilà. Donc il m'a donné une petite portion pour que bananae bazoa solution. Bananae bazoa solution, je suis le camp. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais ngai nazalaka indigné na vidéo na bata corona o babika kuna batinda te. Donc tilelo botinda vidéo te. Ah. Siko ba témoignage no sa musala nzamba pesa wa. Eza maloba ou pas parce que TV za radio te tous on a besoin image to lo bakana yo tango bikaki c'est la vidéo to témoigner to la sabatu msus au parfois bazala ba doute bandima ki ya solo nzamba c'est là qui au place aux ali que couronner zo que to tenengi tumoboye grâce à mon prière musala nzambe obikaki mais je suis le cas après avoir comme on a journée unique il y a fin du mois. Mais il y a eu quand même quelques particularités Morobouelika Kinakati. Au moins, un message est un peu court, mais au sentir qu'au saisir Batou directement, sans pourtant prendre beaucoup de temps. Est-ce que Ezala qui beaucoup plus temps passé dans le confirmatoire parce que ça fait quand même longtemps au Kenda Ngomba le sauter. Oui. Mais c'était dit à quoi? Bon, Ngomba, Kokende, Ezana Samenandako, Ezana Samenandangomba, c'est la même chose. Nakene Mangenge, Natika Mangenge depuis 2011. Ok. Voilà. L'Ouzizi là, je pense depuis 2010. Parce donc, que dans presque 8 ans, 9 ans après. Oui. Dans l'Ouzizi là, et Beba. Mouyibi, même dans Bata village, na bateau ba mususu ba infiltré, ba faux prophète, tout. Donc, et comment bateau que ça la kindumba kuna, alors, place à Bongo, vraiment. Et ils sous dignité. Et voilà. Bon, na beta histoire ango. Il y a un garde républicain à Kendeke kuna, à Keukubanda couché basi, kake beta na moui, na ilanga peli sous. Et ziki sa sur place à Koufa. Nde et salai ke ba panzani, bon ba ninga ba soda ba eko zo bembe, tant bango ba zobima, ngai siko na zokota. Donc na salaki seul parce que tout le monde était avait fui. Voilà. Alors nazala ki ana na bondeli titi ta on a sisi retraite na bimi na bia na zo sauter parce que ba bêtise comme ça là. Mais dis-moi ta on zamba lobina kende yango na kende ki bien que na tokuti ba te belé kuna mais on était là to sambeli tina suka ndenge nzamba recommandaki to yeko zonga. Ta on to zongi to koti na église. Voilà, vie na biso za vie à sacrifice. Voilà. Un homme de Dieu oya lingi facilité et cause difficile. Puissance en Nzambe et puis makambo yanine. Voilà, même Jésus s'était sacrifié. Bisopé vie yangwana ba Moïse, ba Élie et plusieurs autres personnes. Donc c'est notre vie. Donc ce sont des exemples à suivre. Oui. Et donc, comme bon ba exemple à Kalamé, yon nos exemples là par rapport à sacrifice. Bien sûr, na lobby pe na répéter ndeko toza ba modèle à suivre. Oui, sengeli Hollanda. Ceux qui ta conseil, ceux qui ta nini, ceux qui biso tozo sala au sala yango parce que nous ne sommes pas des magiciens, ni même des faux prophètes, ni des faux docteurs. Au bazo détourner ba ton vérité. Alors, par exemple biso tozo sala, Hollanda peut-être nzamba ko sala plus que biso ou ndenge moko na biso to voilà. Parce que grâce, ils sont toujours différentes et donc ils sont toujours différents. Voilà. Et ça important mingi, mais tout soufflement mukina technique tout landa. Un témoignage qui est vraiment édifiant mais très important. Très important. Pourquoi on a le bas qui y a des causes musika et que aujourd'hui le bi comme quelconque tobaki numéro 1 est tinda vidéo. Vidéo wana
toko diffuser zango pona ko édifier pe baninga misusu parce que obotala wana eza bato ba moni loboko ya Nzambe à travers mosali na ye ndesima ba ko témoigner tozonga après ba témoignage pour to commenter. C'est parti. Amen, amen. Voilà, Tobani, et ça prophète. Il y a à se présenter prophète comme on a mis pe Udiwa pe faliwa. Alléluia. Ngai kombo na ngai prophète Moïse. Prophète Moïse nani? Lubanza, Lubamba. OK. Prophète Moïse Mbaza. Alors nazalaki na malade moko oyo même baninga ba collègue pasteur badima kingai bakomaki kochola ngai. Alors ezalaki malade moko oyo ba malade ya solo oyo ngana kona ikobela malade wana kilolenge nini ezalaki na famille moko na kendeki kobalela na boga ya mwanga famille wana kende kobalela nzoka na famille wana bakomisa mwana bakosire. Alors le fait de la manière que vous avez dit tout le na famille wana pona kangola mwana mwasi wana bakosi ko bakomi ko menacer ngai mais malheureusement na mwana mwasi wana lelo toza sisuke. Alors il y a eu arrivé il tout beleka mingi. Après une semaine il faut la kangama auto dit malade ya ndeke. Après une semaine il faut la kangama. Après une semaine il dit après 2 semaines il faut la kangama. Alors il y a eu arrivé ma famille a déclaré non papa toza pour ça na yo au kitalo ya chasa awa après ma évolution exact nini. Alors il y a eu arrivé en tout cas ici quand nous natakolaki bisunga malamu zalaki te même kata ya Kinshasa. Mais tant on a kokoma et quoi ya papa na biso d'ailleurs kokoma vers prophète mokola koso tant ko yaki on a yaki kai mokote na yaki na ba parana ba pena muninga oya zalaki o asabela kana biso awa yende mutamaki ngai ba ya prophète Josué. En tout cas tant on a coûté na papa oyo makamuza basali kati na vilanga makamuza basali kati na bomo ilanga dibota na Nzambe na zé émotionné peut-être il faut parler ma bomo Yesu. émotion kiti ko na Nzambe émotion zo lekelanga nazala papa oyo lokola ebina ebise oyo Jésus. Ezali susute. OK. Ayaki na papa na famille na ye mobimba bayaki. Mais soki na somo le nom sasa. Azalaki candidat à la mort. Dans la première même si yo oza na problème. Problème mais ezali nini? Okotola mwasi aba. Non, au moment de tous sur la prière, tous séparés en émotionnel, mais automatiquement. Parce que c'était pour la volonté de Dieu qui va. Dès que nous séparés, nous n'avons pas la maladie. Paf, pété et quel bien. Je vais vous dire que voici, il y a un bouton avec une sirène. Ndeko kombo nani outi wapi ovandaka wapi? Kombo nanga c'est Christelle Assa. Navandi na limete funa veni Simba numéro 10. OK, c'est Christelle Assa avandi na funa. Nini Nzambe asali na bomoi na yo po oya kotatola mone na Nzambe na esika o. Papa Nzambe asali nga makambo ebele, Nzambe lokamba asali nga makambo ebele vraiment. Na bandaki kobela. Bon, na famille na biso basala liste moko, c'est totali maman na biso muta kufeni na mwana tende liste o ezaki nde yanga po grand frère ba maman akufela ki mwana kabwe maladi kabwe banda maladi babelisa belisa mwana kotanda ku mwana akufa tiki bana o ami bale susu ndenge moko mwana beli lisusu mwana bela soki 10 ans
maladi monana raté akufi oyo misato isu nde moye kuta kufisi ba mibale moko akendeka kobota batiki mwana ya akufi après oyo auti okufa mwana mokie siko jour mosusu bamama biso avandi bayebisi babi nzambe alakisi nga liste tour eza nde ya mwana yo selon mama yebisi nga alobi omoni ndambo ifo tosambela makasi na famille na biso tozala na bitumba moko boye vraiment baliste bana bakufa kaka batika kaka bana mama akufi atiki mwana navandaki boye na ndako na nga na senti ka malaise doto bien te no kaka mo bakaka moko na selon na tuni babe stoma na sombi ki stoma na meli no kaka bien te no kaka bien te bala moko mama ye na ebisi mama rabi na oyo kabeta bi ba sanfa lokoza mwana boye moye ovanda ezate yake pa na ngai ubongo nini po to landela yo na ye pa ba mama na nga batong na ye selon et na komaki vraiment malade nange mataki susu toke na hôpital moka fasi boye babi estomac bakanga na tifo malade bapesinga bakise bele na meni mais changement te tant kana jour moko kana yoki bien boye na vandi subu na yoki su bien te to changer so hôpital mabi hôpital ba traité bien te mais tant na banda ki ko bela wana na ndolo taka esprit de mon olo ta bande ko lango bakufa wana mwana zo mona bango mwana zo mususu no mona bana nga boye umwa bana nga no mona bo mena okoko yamba bango te sino moni bana ngai mwana no lela tema na bela ki trona liaka te na lala ka te na konda na komona tala ka bana selonga na mona onde esprit na ngeza la ki suwana te na mona ki onde na okufa ezaki na mususu anga pe na okufa na nga na otika bana ngai moi zala ki bien te mais na bando continuer ka na ba hôpital ce que na yo ki bete mama changer hôpital moi to ki hôpital na ba komi pe ka ba kiss moi na meni pe ka ba kiss moi na zonga moi na yo ki su bien te na changer le 4 hôpital et simbate jour mo bena vandi ka buna ke pamba na force na ke pamba na moni li papa mo na somba esprit le mina yo mto kufa na yo na tiki ngabi ngam na kufa na ke somba papa na tiki na ngai na beka ki na kufa na po ndenge na bandai ko yoka na bando yoka mutema na ngai mo na opema bien te e mo na yoko on dirait mutu na ngai on dirait na bando yoka ka bien te na nzoto tant on a que pamba na na zongi jour mon avant na porte boye kai pa ba mama papa moto sambela ne boye mobala lumengo ayota langai na vanda to zena mbana nga ai bisinga lobi na ma pasa ba bisinga zobela nga bien na zobela na maboke abi aboponyo ko tala papa ponyo ko kutana papa te nga bien c'est papa zo yamba bien ayamba ka komo yamba ba seri ya confinement gabia savon okende mais na zo ka bolembu diable ka kalinga ete zeka bolemba ke chumo bena vanzika nzoto peka bien te grand scène ngai ngabi ezaki dimanche na esenga bitoke toko tika ngai tokei boye toyebe ngabi ero boye na ni papa de asiso yamba toke na ndako tokutana na mama tokutana ya esenga nani papa otobi makasi ko na bando yoka bien na ndoko tambola te mama bonde pona ngai era bonde pona ngai tozongi ndako na mai ko na melaki quand c'est na uta otombola nga ma passe na za moto asambe pona lali pona ndo lala te to nozongi na ndako na lala na nga mwa pongi na lali après 2 jours 3 jours boye je me suis na bimi boye na ke boye pona na ke bon sanda kunde za la pona tikamba na nga moko na zongi subo na yo ki su babilo ko mususu na yo ko mo kabesto mana ko ezongi disusu ngabi nzambe zani ngabite na kende je musu na bite na kende okta na papa na bima dimanche mobwe donc na ya na mema bakisi na nga nyos pona koma ki ce kana yo ki bien baki na meli bakisi na peut-être ko ba mo pekisa na bakisi babi o me bakisi mingi bakosa isanga na bokoko mama biloko me bakisi mingi esimbate ba miminga tikuna na masina petro kongo jenga somo basadisi ngai abikisi nanga o irataka te umeki so ndi na opesa test misala ndeni nesina metanga pesa ngango na yoka nanga ka bien te ko ba estoma ngo eza niveau ni simbika ka te papa na mona ki ngo na ibaki te mama ko tando ngo estoma ngo ya ndenge ni na yebwe papa patong na yepa jour al boso papa yambanga na mimela bakisi ngabi papa nazobela estome zo déranger nga mais ba komenga bakisi bena bimise pe bakisi yango tema na mimaki ni uyi na ngai asambeli po na ngai abi mela nini salela uile otongo po banda 3 jours na tunake papa natika bakisi abi temela bakisi tema lo mepe bongo na banda na ngo continue bakisi nzo rande fallait sanga ndi natika mais ye tanga boso esenga na mela na ke na okonsi to no mela bakisi maladi zozonga kaka ngabitin je musu na ke pa mbana na bongisa biloko
ena ki pona bongisa biloko na yo ki siko bien te ngabi te to on ke so peut-être comment ka sino ki bien te na ki mbong na hôpital pe botala ezo matanga la tension na bela tension te maman na nga bela tension te maman na nga kutazo ba nga na bela tension la belle attention te estomac na ye bien ngote tension we wuti wapi estomac pe na souffrance na nga na ngote ndeza na mututu o belle estomac de compliqué o bozo boya na bakisi ngasi ko na bela ngote loko moko te maman ko te commencer les passer comme on là je me souviens grand sœur na ngai alali boye baola ki se babi omoni ndekono oyo ata sani ndenge nini obika te ayo yesa mama sala ki passe mama bité wana bango balobi mama touro no keso hôpital te no kindi et pas docteur Jésus na ye jour on a yoka ki bien te na ke pas si mo boye singa na ke pas mama pour moi sote kana zita pe minga nazala ngabite na ke église na ye na zubisa ya yolo donc na comme na nzela boye taka diable na la non na bisite na senti pe na la na comme na zonga bien na bose pardon na ke église na ya ki awa na kutana ki na docteur côté naye et docteur Moïse na bande kolela ba mama Sarah témoin na mona ko ndina komi na suka nga binzambe ezani tango sambila pona nga na leli apa ngusinga pindo la bemolo ko ye awa eloko esama masute ayibisinga yi kendo bongo zonga to sa eloko yanga bi papa na okete pona omona nazo kenda ka na omona beti na mona vanda ka en église na vanda ka na église na masaka ayibisinga bi tango na vanda Margaret basambela pona nga epa na ye mais na bande omona kaka nazo ndima vraiment te la bonne escalier na zolela kaka na zolela sino raison ba na nga na olela na mona ko ndie na okufa na nga après tango basambi pour na ngai dimanche et basambi pour na butu wana après na butu wana après masaka bisinga bizela père lokolo yamba dimanche la kati dimanche ayamba yo ngabi sava jompe na lalaki e père ina tongo na soko na moni pa ina komisi kumbu era yambi ngai na leli penza amuna pinda na lela ki mo kesala ke na passe ngabi papa nazo kokate na beli trop na meli baki sezo simba te papa abisinga bitelema ezaka pasi mutu aomeli makasi na kobela nzamba za nzamba ya nolaka zo makasi aussi sa témoignage na ndiko mwasi nzamba peso makasi aussi sa oizali témoignage na yo voilà et papa lobi au telema ebisinga telema ebisinga pesa mai na yo pesi mai ebisinga bikobela sukisi te omwe bakisi wana komeka somela kisi te ngai na ebiso telema sambeli mpo na ngai ntango asambela mpo na ngai na tia mpenza kondima nazongi ndako te nalalaki nalali après tellement abisanga komela kisi na tia mpe kanga na omela kisi te mais diable abandaki koderange kaka mona yoki bien te sina kozeka papa ndaba omela kisi te na omela mpe kaka kisi te ata naoki ndenge nini na omelaka kisi te si lelo mpe na ndenge mpe stomango esilanga mpe kaka boye koti na meki ngabi te na meka na okota na nini retraite ya bamama bazalaki na mama biso kota boye bi moto oti na maladi tando okonzi ngabi te mama na ogene na gene na yoka ngo liso na oma olala ponka banda papa ebisanga tika makambo ekenda nyo nata banda ko totanse mata ka jour nazalaki pamba na kenda hôpital batenga tanso tosizaki likolo so 18 si lelo na tala na ngati yonje mama na yo tanso ngotala ngabi mama na tala kutu te na yebi kutu te ka ndenge papa luba tika na tika nyos na zongo hôpital te na tata songo ekiti obie mati na tikala oyeba te na nde mpe somo na gene mpe nde na koti na retata bapapa esu na gene vraiment nazoyoka ngo lisusu te nayebisaki nzambe nga alobi ere nazolela ere nayebisi mama nga bimama soki bana bandeko nao bakufaki mpo oyo wana bandosambela na bima oyo wana kuna kufaki bazalaki osambela liloba me ngai na mwana lokamba jamais bakoki kozwa ngai wana boyeshue ndenge balobaki kisi te bakosi ata na meli kisi nga na obika te wana bako wana elobi bango melobi papa na ngai te me ndenge papa na ngai telemaki abisinga bitelema komela esu kisi te malgré tout natiaki kondima na ngai na maloba na ye ekokisami na vi na ngai nde eza boye nayokaka yango esusu te ndenge nayoka yango nde ndenge ekenda ekenda vraiment siko na famille na biso siko batikalaka na histoire kenga nabelaka belaka jo mosusu bayeboye na pana ndako beba oyo otalatala nga babenga binabela esu te papa na ngai dayabisa papa na ngai dayabikisa ngai. Et voilà, merci dans l'équipe technique pour nous témoigner. Et vous, je suis au lobaki du Kamondeko yo, ils allaient qui juste na émission. Mais comment il s'est maboyé un homme de Dieu,
à comment un niveau où il y a même une maladie d'épilepsie. Donc mais quand un peu qu'on décrit en awa, mais on dirait que nous avons or c'était censé vrai. Mais ce que au vivant il m'a ramba bon n'engeni yo mo étant serviteur ko sambela pour la mutuso parfois à cause na ba mais abiki. Yango on se complète. On met en poser question nazo ka quoi forcément ko boye yeti ndanga sambela déjà pour na bato bazana bakaya bongo na ba mususu baza pesa na baka mususu. Alors c'est comme ça que Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut que vous soyez très attentif. Émission Oyo Batubakubika. Amen. Pour je sens ça. Pona Moussa Nzambe Nalobanim. Et ça, dont on Nzamba pessimisme, dont il y a guérison, dont il y a délivrance, dont il y a puissance, et ainsi de suite. Alors, il y a un prophète, Naïbiété, c'est prophète, mais Azou volé na Congo. Donc, on a affirmé que Oyebiété. Naïbiété. Koye banaka ndenge bayaki na ba parana e voilà ndene komona ne pemba liboso yepe bingate mais ay volaka na mata dans une église ne kuna bon abalaki na nte ti après ay komi engagé abali mosi kitoko tout et tout siko tanga bali mosa ina ndako nde makambu e bandi wana voilà mutazalaki bien na église munene tout mais makambi bandi prophète abani malade ti akomo koya malade ndeke ça c'est grave ça ba prier ayoki moi bien après une semaine akwe li sous. Après 2 semaines, et puis ce qu'il y a quoi, Azoko 20 fois par jour, 18 fois par jour, 20 fois par jour. C'est presque un homme mort, parce que Azoko a déjà 18 000 fois même la journée. Baké hôpital. Bapesi baki signon surtout bapé saka et simbité. Baké na traditionnel et simbité. Donc avant que prière et simbité, nyon se simbité alors qu'est-ce qui ne va pas? Ndé ba parents, batinde les billets, ba évacuer des matadi aye awa. Ba fa na mumbeli. Na ba parents na. Sikoyo camarade na ye azala na Angola puisque basali ba voyage azawa ndi ayaka to bondeli pona ye akoma ko bondeli pana biso tango aye ndi abute mama en tout cas botamboli bisike belé to kende pa na prophète na biso na monika bato groupe pe ndao yamba ba yepe en famille allez tango ba ngba expliquer ngabi non c'est un homme de Dieu mais dis-moi il a un problème abala mosi abato OK. Vous comprenez ce que il faut divorcer na mosi abato parce que monsieur abala wana nde mutu a créé ba yo monde ngeza bata na l'état so bali mosi abato yo ke bale aux infraction ah voilà c'est ça au bali mosi abato alors bali mosi abato ndenge nde na expliquer yo nzamba lobi et soki o accepter kaka sikoyo li on a to kata yango obika accepter to bondele sili paf et sili mais heureusement accepter pour mutu musu pa ko boya et kasi soki boye talio. Ces mariages-là ne venaient pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Si c'était les mariages qui venaient de Dieu, les prophètes n'allaient pas subir de telles choses. Mais parce que, bon, nakolo banyo sauté. Tout qui m'a dit, papa, nzamba lobela kinga te. Aza sincère. Et zalinde, moi si a sepé sa kinga. Na mona ki na église, songolo na kenote ya. A travailler comme servante. Na moni ki ba qualité na linga tutu. Nde, na proposé andimi. Voilà, c'était ça. Donc, il a fait légalement, mais sans pour autant consulter Dieu. Voilà. Or, Azala Kinae, sirène, bon, tant de choses n'a bombi. Voilà, exact. Voilà. Ils rappellent bien que bomba vie publique à Batou, donc parce que voilà, Dieu l'a guéri. Voilà, l'essentiel les au lobby on a que Dieu l'a guéri parce qu'à Biki, à Tatoli, à Moni, le Boko Nzambe, mais c'est juste le Kambakound, nous sommes au mois de septembre. Ouais, na maman on a payé notre jeune sœur a témoigné. C'est là pour à suffisance que nous avons continué au ça là to comment déjà qui repencher mon pandi pour na ba mukolo tenga na dénoncer na TV. Bon, yoza journaliste. Moussa na bin faut dénoncer. Au moni kamba bien au lobby. Oya mabe tu dénonces. Voilà. Pour que tout tambola correct parce que monde de baby. Parce que so moni nga na tengami. Non. Dénoncer loba nga na zap na ouvert. Voilà, c'est ça. Si vous avez litité, plus que. Si vous avez un ou magicien, parce que je suis plus qu'un sorcier, plus qu'un magicien, plus que le diable. Parce que la Bible dit celui qui est au moins est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Parce que vous avez un c'est déjà trop bas. Moi, je suis plus que Satan. Exact. Ah, voilà, c'est ça. Parce que les Angate, oui, il y a Satan. Il y a des Satan. Voilà, c'est ça. Alors, Ndenge Babenga qui est sous Belzéboul, tout. Les gens peuvent commenter.
pour les c'est mon so pesi mbote ga boyo au komi côté wana. Voilà. Donc ce que je peux dire la chose est que de la même manière qu'on avait traité Jésus d'un imposteur, marabout, charlatan, féticheur, tout Belzebul et consorts. Mais il n'était pas Belzebul, à vrai dire. Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12. La Bible dit ceci: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera très grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on avait traité les anciens prophètes qui ont été avant vous. Donc, je pense que Nakutu nako siligate. Amoni ndenge nazalaka na mupagano. Nazalaka doux mais brutal. Ce qui provoqué en tout cas na bitumba na bunda. Na bitumba na bunda peut-être 80% ezalaka ka batunde ba provoquer. Mais 20% nazala pena provocateur te. Nde ce qui va provoquer mutu. OK kotaka. Ngana ke kotaka kata eza ngate. Na koteli waza faible. Voilà, c'est ça et c'était ma nature, c'est comme ça. Mais nakoma na nzambe ata ufinga na zapenza na okamutema kimia. Mais une chose. Dans mon esprit au moins. Ce qui n'a aucun kanda, ce qui n'a lobé le mabe et que simba parce que mais c'est ça le problème, mais on a recouru place là parce que tant on sait qu'à est constant. Mais si koyo silence na vélo. Silence na yo wana eza mabe sikoyo. Voilà. Parce que ngatika kanzamba sani a justifié ngai abundela ngai. Mutu sope au moins comme on appelle fausse vision. Il y a des fausses visions, des faux prophètes, des faux rêves. Mais voilà, et là qu'on a kolobaka ke attention na bonzambi. Amen. Ouais, on comprend les sikoyo. Voilà, c'est ça. Mais ebele abato baloba na ngai magicien et tout ba finga ngai. Dans la vie na bango bien. Bakauka même les pasteurs, bakauka penza bakauka nzamba frappa ba. Donc c'est quota. Et quota penza que makamone simba ke susciter. Ils ont continué au bimaraka. Donc là où coule les ngi bageno nzamba zana nuana. Positivité zali on toujours appuyer musala o toujours linga et continuer toujours que liboso. Mais c'est je suis mais ça n'a que toutes nos questions o ezaranatina. Parce que parfois on dit ma père mo mais Nzambe na mois de septembre oyo na tuna ko ebandeli pona sonder mais obimisité okendaki retraite et consort. Est-ce que na mois de septembre Dieu a parlé ou pas? Bon, Dieu me parle. Il me parle. Mais depuis qu'il m'est à Paris, depuis le 17 juillet, vendredi le 17 juillet 2020, il y a un temps que je suis confinement. Bon, je dis ce que abimel nanongate. Oh, ça c'est une 9e fois ou 10e fois Yeshua Melanga. Et voilà. Alors les anges en tout cas c'est après un jour, 2 jours va apparaître. Après quelques jours va apparaître topenini pour un message pour peut-être tonine. Au message na bango tonne pour la ange tara biso to ba corps humain. Parce que pas mutu mo bimba pembe zongela so ndeni. Bon, au moni nakolo ba message na kana Nzambe te. Exact. Et on a tout ce que ça. Si ko ezaki ake likambo na senga kapete ke baya bange boya bo bimelanga to Yesu bimelanga na sala prière wana te. En tout cas na sala ngote. Ezaka grâce au Nzambe a sala. Peut-être nazo tambola musupe no prier te. Je suis en route. On a paf na tambola mutu. Na talaboye un ange. Peut-être batu bazomona ye, peut-être bomona te na ebité. To bando solo la ebisinga sur likambo boye, to likambo boye, to ya même spirituel. Même les Kamamoto, topé, l'ité a tenu tout, et s'il a disparaître. Bon, si quoi, du fait que, et c'est répété, il y a un accord maîtrise nango. Mais comme ça, nango ti. Nzamba mais ça n'a pas voilà. Pas Nzambe. Exact. Voilà. Mais ce qu'au message nini ou apparaître pour le mois de septembre oyo. Nzambe a inspiré nini. Merci beaucoup na bandeko bazola nanga. Message bien que Ezamulai, ce que vous avez 1 heure du temps, ben technicien ben au Kabola, à 45 minutes, 30 minutes, voilà. Mais du moins, na transmettre en résumé. Comme ça, batu babanda ko landa na ba landa au s'abonner na Josué Lokamba TV. S'abonner na Josué Lokamba TV parce que ba maté aboye ba révélation aboye. C'est nulle part ailleurs que ici au nous rejoindre parce que Nzamba ti le boro na ekoto. Alors, c'était un certain vendredi, le 17 juillet. J'étais dehors à partir à 1h du matin dans la banda. On a banda qui 0h45, na banda près na
na bana no 0 heure nazaki ya olala na sala prière silencieuse na mbeto et junga 45 minutes donc 0h45 na bimi na salon na sali sous prière quelque temps na salon après na fungoli porte na bimi libanda bon souvent sur na libanda na salaka ba prière position presque hein ya kufukama ya kotelema ya kotambola ya kovanda hein 4 positions sinon na ndako na sala ba position belé voilà ce que je peux dire parce que enseignement na biso sur comment prier to l'accent les positions de prière et les directions de prière voilà je le fais tous les jours voilà tant on a bimi na bandi kotambola nalo ko baluka na zoyemba ti na bandi ko sambela ti après na vandi na boni ti esili après na fukam dengue kaka na zo fukam ils ont attaque 2 minutes seulement paf noki présence na fungola misubwe les deux anges nde ba bisinga mokonzi atindi biso to ya ko pour une mission voilà